Solo papa Mationa, Kakata la Kipembe, mwana uti na mafuta, Sokia Simbie. Ezeki oye! Oye! Shesha! 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 Epeto! Et tout bengi premier vice-président général à l'égard voici les salles. Je dis oye. Je dis oye. Je dis oye. Oye, oye, oye. Mon CPL ici. C'est pas vrai. Mon CPL ici, le groupe. Kimbangis Moye. Kamba Oye. Oye. Kamba Oye. Oye. Kamba Oye. Oye, oye, oye. Yerusi Minyapa. Dikundanga. Papa de Lumena. Papa de Mela Moutima. Tata Mwana Belela Oye. Oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni. Kimbangu. Tatani. Mwana Belela. Wazola. Wane Bizola. Kata ye kaka. Yani kaka. Yani kaka. Yani kaka. Sisi pamoja organize tu pamoja ngenda kutima. Kwa hiyo usachimike kwa sababu pamoja Yaki Mobembo awa ona fete bisa kwa jarungana remise yes. Wole misangai ena zili one. Et c'est pour ça en 2023 nous sommes partis. Et ils allaient épanouir la Sierra. Chez qui nous sommes conscients de ce que nous sommes. Nous devons être conscients qu'on est ceux qui auront droit et qui auront eux Banza. Le Christ Jésus, pourquoi vous allez me le confier? À cause de notre négligence bestiale. Ma caméra vous poutine. Pourtant, permettez-moi d'être. Mais ça d'ailleurs, parce que j'étais reclus, il n'y a pas de rien dans le monde. Pour que tu me regardes. Donc, papa, mes chers papa, pour Manza, il y a la croix, il faut pas dire que Kanani, avant de faire un zila. C'était un 16 août, 30 ans. 16 août 2023, 16 août 2023, 30 ans. Vous m'avez dit, mes chers papa, on est des sources de qui vont gagner quand même. Puisqu'on qu'il l'était, on a un outil de travail qui peut nous rendre riches. Et écoutez ça à mon côté. L'outil que nous avons, c'est ça qui fait plaisir à l'humanité. Quand vous voyez les conférences de l'Ouest, c'est les petits enfants, parce que c'est pas la vie d'habitude. Moi, je connais pas ça qui n'a pas beaucoup de belé. Mais nous avons le Wumbuana, les Gosco Confessés pour des Longomani. Papa, s'il vous plaît, vous voulez me savoir parce que ça n'a pas passé. Mais nous avons pas ça. Tout ce qui est ici. Compteur A. Compteur A. Compteur A. Non pas que ce soit pas de mon pays. Bon. Je qui oye. Après le secrétaire général où a eu ça l'intervention. Il y a Azali, papa Diakon,
très bien azali coordinateur ya GGT na niveau ya poto kuna papa CG asi ayebisi biso maso bandeko mingi se badeplace bambongo emati nde tokosomba tokuma mpe salami onasuka molai te tokopandana CG asi alobi nyonso ndenge tozali kozonga tosalela nyonso biso sikolobi deja kotela zero seconde minute tozala na ye nzela moko heure tozala na esaka biso asikoyo ngai ndeko na bino yaye na bino tata na bino tala prestation oyo eza tâche na ngai te fale ya loba malade etalisa mwana apesinga maloba naloba tosolaki na tata waza na bagroupe mosusu na bakorale mosusu nini ekosanga mpe basiye ake mpe nakoza kozana na bakorale mosusu c'est simple biso tovanda kisasa tozomona bagroupe mosusu na bajeteki bakuru banini ya koloba te baafriki wana baza na babisa minene bakoma afriki direction générale nationale kutoke professeur te mais direction générale mais biso tosengi kaka papa CG alobi yango droit ya participation mpona misala ya direction $5 seulement na mois moko 30 jours soki 31 jours nakobakisa mpe 31 jours kara mais faute sanctionner bango kasi bango bazaka nani faut sanctionner bango tolati yango ozalaki chrétien makambo ya ndako yango oyo président général ifo azonga moyen avanda oyo ezali te na bana oyebi oyo elekaki deja lobi aza na bana na kisasa soki opatise awa nani akolesa topesa so mokumba na jugeke nzambe ndenge atikali awa na mosala oyo esalami awa mpasi biso na CG secrétaire général fo totikala papa alobaki na biso biso nyonso toyokaki bakusu oyo ya CG bazoprofite